Hmm. Ma vimpi. C'est la que ça tolère à rabo. Mets-moi Fanta. Mets-moi Fanta. Mets-la moi. Avocat. Un carte. 3 sentiments. Voilà. Trop bon. Voici, mais ça vous allez bien. Bon, bien. Ça peut être ça tout ça bien. Bon. Bandeko. Ma famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Nous avons maman de la kimizane. Côté la bien qu'on a ndengeni. Kimiza. Les cambois kimizane très important. C'est nous qu'on a en cas d'habitude de temps. Je vous en rappelle sur le ma bon moyen. Vous ben beaucoup sans me couper sans mais merci. L'or et l'argent lui appartient. Tout c'est quand merci. Car ma tonne. Wana kiti mo tema Fanta. Même ça bino ke mon ko lia o. Eka mikate na avocat. Mais tant ozolia mikate na o na avocat. Oza na kimia na motema. Ya lokola mutu moko le caviar. To le viande. Mais zaka mikate kaka na nini na avocat. Mikate kaka na avocat. Ole yango ekiti pe ekoti pe na estomac na kimia. Koti na estomac na kimia nya soto. Mikate na avocat. La Fanta. Parla na ngina loba. Mama o abengi ngai ndiko mwasi. Nangi ka mawa boss kona sana. Nangi ka mawa. Bolingo mutu soko alingi po anyokola yo seka alingi yo te. Mutu alinga ka mutu apesa ka mutu kimia. Okoko linga mutu to bana konyokola mutu wana te. Soko alingi mutu fo pesa e kimia. Ce qui mobile alingi mwasi fa pesa mwasi kimia. Ce qui omo mobile a pesa kimia te mama. Un jour okokufa kotika mokili oyo. Liwe zanzela mutu neso to boite. E yake lobaka te e pona ka pengonga te ya solo. Mais liwa mutu za précipiter ka pona bata mokili. Précipiter ka pona bata mokili. Kala ba mama babanda ko vanda na bandako. Bazova tsa basemiki na bango po ezaka na tango ya kala. Mais na tango lelo te. Tango lelo mokili ninge komeza impossible. Eza bon na lobite que c'est impossible mais mokili komi na distance mo OK. Oza ndako libala mobali semeki mo baba do jero na kati ya ndako na yo. Te. Et surtout sur na mboka poto. Non. Na mboka o mwasa kenda luka mobali akenda koluka. Semeko ko gérer mwasa ndeko no ndengeni. Akati ndako na yemo zo gérer na ndako na ye moko.
Mabala mosusu ezaki moi semble ba problème te. Mais mutazo ko tera problème troisième personne. Ozo na kati ndazo ko tera problème na kati ndako nini? Na kati ndako ya baninga. Et puisque bale mibali o bazakaza borné kaka ote, c'est ma sœur, c'est ma sœur, c'est ma sœur. Azumo na souffrance à moi sina été, azumo na ka kende konanga. So ko pesiper rapport pa ndeko, ko kabola famille. Langage ba semeki, ko kabola famille. Parce que to kola na kati ya famille na biso, to kola na unité, to kola na ba moko, ba conception na ba moko ko kabola famille. Mais tant que ba ka kabola famille, a bosse ki pas za moi si à cause de la peine la famille musope ya kendo kota. On dirait que tu as une famille en Santa Maria. De quoi moi c'est maman nitu. Après ba ke basi a poto bazama be. To komi ko vivre, basi a poto ko vivre pour na ko boya maloba ya bato. Pour so na sali bo bato bakenaza mabe. So na sali bo bato bakenaza mwasi mabe. Abi na ndako na ngamona na kimia te. Seme ki moko aye ko vandela nga na ndako. Parce que yé abane ki koza na chambre, est-ce que azova na chambre boyebi ba vina biso a poto. Azova na chambre moko, ndenge zaka na colocation. Akoki ko futa chambre wana te. Aye pa ya grand frère. Ce qu'on pas ya grand frère esika ye. Azoka nisake ndako ndenge za boye. Je suis chez mon frère. Pour moi, na blédard, muta utina moi bled. A umelu na pesa na bapoto mingite. A okanisa ke eza ba vie ezaka na Kinshasa ke okuti ndaku, mobali asomba ndaku, mobali asombi voiture, mobali asombi nyos azokosa na kina poto zake. Moi ça tient 10 francs, mobali a 10 francs. Moi tu 5 francs, mobali a 5 francs. Abi mama banda semi ko ina za so na kimete. Na ndaku nanga. Na oli abiloko yo kitasute. Pour nani to komi tout le temps ba problème na mobile. To ba problème tout le temps. Ba problème na ndenge ni bien bobi ba famille muso ezala ke mama azali ce kaka moi na moi c'est a pesi rapport pas maman ba moi attaquer moi na mobile. Yo ndeko na yo, moi ça ko ka bola bino te. Tala ndeko na yo, ndenge nini yo za kuna na poto, ndeko na kende ko vanda eska mususu, eska zo vanda, azo futa ndako akoki ko futa ndako te ko vanda pa na yo. Moi ça zo che mal à l'aise na ndenge nini. Et pourtant, hier, moi, c'est mal à l'aise. A ce rapport et pas maman, ok, moi, c'est Aya, mal à l'aise. Nzoka yé, mal à l'aise. Vous voyez que maman a dit ça. Oh, baza na bamboka Congo, oyo, développement ya aweza moi. Na ndenge na bako ndenge bakole la. Tant vous avez mambo poto esuka na poto. Awa nazo ko interpeller na batu, oyo baza na poto. Bwana ba famille na Congo ovanda kapande kona yo bien peka bwana poto famille na poto makambo poto bo ko tinda kango basango na Kinshasa te. Il faut pas ko tinda basango ya poto na Congo. So boza makambo na poto bo si selon kaka na poto. Ezati ke botina na Kinshasa mama tala ko to mo sande kwa salibo tala ko tazo misalibo tala ko te salibo tala salibo eza bien te. Eza malamu te. Oyo ko vanda na ndako andeko na yo. Oui. Mais ya venda vendeko na yote yondo evite sekele babombeli yo mama ni tout ça na bina bimisa vérité mais pona ko bomba mobile nanga ko boya ko pesa mobile nanga soni le ko appeler mobile nanga ko mona za boîte aux lettres monsieur madame na ko pesa mobile soni te c'est chez moi na ko pesa soni te siko ndeko mwasi oyo aye aza ko tia mwasi ndeko na panzi likolo aza ko tungisa mosa ndeko na ye. Comment oza na mosa ndeko na kati ya ndako ozo emele nzembo? Mutu aza na kati ya ndako na ye me ka nzembo azo emele. Olobaki pona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama ganga ndengo ganga kae loba lisusu mama Toko kanye yoka semiki ndo aimbela semiki ne. Azo imbela semiki ne banzembo ya mbwakela. Abi mama ni tutokomi lokwa bambanda na kati ya ndako. Ngaso na lambi biloko boy. Yake lamba biloko bazali ata ba ki na bomwana. Abi lokola bambanda. Et puis mobali nanga lobelo kote. Mobali lobelo kote. Toza lokola bambanda na kati ya ndako. Na cheli mobile nanga biloko na mesa yoka ya ozo basiba mikungu o mama banda olamba tana kena shito na mona mikungu ngo yango na lambelio me babala ni basi ekolo moko te
Ok, déjà, tu as mis Congo, vous comprenez déjà c'est colonie, bande de colonie, tu as mis Congo. Bon, balani basi ekolo mon côté. Eh, ya ozo basi mi Congo, tu as maman bandola mi Congo. Eh, ya wala na lambelo mi Congo. Apesi ya mi Congo. Ya ali ya mi Congo. Mais tant malambi ya bisi seme kiteke, seme kinanga. Au moins bisi ne toza bone ko na biso to liaka mingi mi Congo, tala mi Congo on a sali pona ya yali ya mi Congo. Alambi a bombi ya ye apesa ya sa nene ali ya mi Congo. Bokila komika asoka bengi na ndako asona mwana mobali ayiko sona mwa na mwa cité pona nini po bazo pese ba rapport bo sara boy pona nini eza molimo nini yango de siko normalement yo mwa si faut ka soni na sens nini oza mwa so vanda pande kono mwa si olingo cha loi na ndako ndeko zo yeba teke loi wana zo cha nezo suka na salon oza bateke na chambre okota te Loi wana ozotia ezosuka na salon ozo bateka na chambre okota na chambre te malchance mama oya bengi mwana che au parleur mobali ya ndako papa ndako che au parleur che au parleur Catherine azo yebisa ngai tango nyoso mosi naza mosi malamu te mosi no linga kotambola mosi no linga ba camarade Catherine eska bande ko vanda wana Catherine kokolongwa na ndako note wana mama na kisasa Catherine kolongwa na ndako na ote Catherine fafa na kaka wana na ndako na yo timu kola kozaba mikanda na ye Catherine afa na kaka wana Catherine alongwa te mosi na ona linga kaile susu te banda Catherine na yebisa kingai mosi na sala kaloko yenda za mkonzi ya ndako na linga kaile susu mosi na yote nzoka kala mama zaki na yebi na Catherine na mosi ya mwana depuis Catherine na ndako Catherine a bébé molimo mama lingi so boklete po libala peza kabia ozovanda bope ba boklete balinga ko pesa kapé ke esengo eza kapé malamu mosa libala ko vanda taza ba guerre na ba belle famille non mosa ko za libala te azala ba guerre na ba belle famille to yoka na ratete eza malamu te tant mosa bali mobali po de toute façon so ba bantu c'est comme ça so mobali abali yalo ko abali famille no mobimba eska ba bali mosi yalo ko yo libota na mobimba bango tu ba bali yo Catherine banda na ndako abatu asisi kolonda kokimia kolonda ko abi mama ndako kutu eza yanga à 100%. Mais pour na respect ya mobali pour na kolinga mobali na kolo ban Catherine teki Catherine ndako kutu eza ndako nanga pardon mikate koma malili Naleka mikate na avocat na mafanta na mopanzi nalia nano après nazoma la Catherine amoi tatu opesi Jonathan te Jonathan ouais. Papa legi papa legi ko ta osala mote na so papa legi la makama papa legi osala papa legi la bizala mabe maman na gentil te ngalo ko la gentil nga badinso la gentil animé osala OK expliquez ya siko bino moko basemeki siki mwasa libala yoki mama bokilo nenga lobi na munoko na ye moko ya yoki na linga kaliso mwasi na yo te banda Catherine na yebisa kimo boye bisanga est-ce que mwasa nengwana awlinga sona mama bokilo ngo na linga so mwasi na yo te banda Catherine yango na faut faire attention sur son téléphone kolinga ka ko chamia libre te ozocha au parleur oyebi te ke au parleur oyo makambu nini muto to swane muto to sola akoloba makambu nini muto na oswane makambu nini akobimisa nga nana batu mususu so nana batu na vandi muto abengi nga allo so na je ça va oza bien comme na batu to sola sima n'est-ce pas batu na ba miyebi on habite to sola biso sima
pour na bato nenga so to solo to za libre to za biso moto solo so bato baza non so la te pourquoi tu as bisous non parce que la personne allô maman Eliane bonne ça vous va bien ça va on a bien tena na bato to solo sima air moko parce que ba téléphone c'est comment communicatif ozo solo la boye mutanzo ka ozolo ba nini ya che au parleur a évité que Catherine a ça peut ça par rapport et pas à maman c'est ina moi si na ye a che au parleur moi ça ndako yo kinenge Catherine ça ça nini a ça bébé ça maman motema ba c'est mec qui boit ça la bien na matière nini c'est mec qui fait à moi mobile ya makama be ça se comprend mais moi c'est dit que lobby yo pour ozana oya besika tande ubisi au bébé ça miasa nanda ka bato moi c'est bi maman na linga mobile na makasi po vaniki même Catherine wana makambo sanga nanda kuna ngo répliquer te po ezanda kunanga ngene kusa mobile na motema pasite yo ka mwasi motema ya mwasi abina olingo kusa mobile na motema pasite na ngite na pese pasi ponda ko zanda kunanga na ngite na pese e pasi po ezanda kunanga yango na répondre e mabe to pona leki na yebo na boye tout ça na lingelo kwa nate yo na osani na okanga kaka motema na okanga motema mais na koyebisa boye na mibale ba otalanga papa soko zana ndakura yo ozana ndeko na mwasi alinga sa ba rapport na kombo ya mwasi na lobane non ndeko yepa nanga awa ezate pokota na kati ya vie na nga na mwasi na ngai non ça je ne veux pas boye la ye parce que ce qui yo mobile ya libala ozakaka ndeko nanga lobi boy oyoki ndeko nanga lobi boy oyoki ndeko nanga lobi boy oyoki moteme yoka moteme tonda ka elembaka moteme lembi bosoni muke boyna moi ça so kende ke na yobi na ziblo nanga na ke bokabona ya liboso ozo susu bokabona la personne parfaite n'existe pas sur cette terre. Il y a que Jésus-Christ qui est parfait. Il y a que Jésus-Christ qui est parfait. Okobanda ko kabona na basi pona nini pona bandeko. Ko kabona na basi soko moni ndeko na moi ça peut ce rapport. Le banete moi sinanga moi sinanga. Yo zande konanga zoe lokola ndeko na yo bo vanda bo solo la eloko moni ki amalamu te solo na semeki na yo le bana semeki no semeki nanga eloko yo naza pa na bino mais eloko yo boye na moni eza malamu te ko sala boye te bo solo na bino ye pa ko be semeki talanga iboye molimo déjà ya rapport ko rapporter za molimo déjà ya songi ya kopanza ya kokabola siko moni muto déjà za molimo elikambo na yebisa muto yo but ezake na panza batoyo na panza bango alors soko za maele te okobeba na bato na obozala ki kutu bien likolo mutu mo za molimo ya destruction molimo ya séparation molimo ya songi ozana mwasi na kata ndako yo ozomona kita musu mwasi ndeko no tele ko mama po basi meki baka bato mintondo yo babinga bino ka solo nino esila solo te fo ba sokola bino na ato faut ata ba sokola bino na javel basemeki bato a mindondo moko kwa mindondo mer mindondo et puis basemeki ya lelo génération Android na ebisabino basemeki ya lelo boyebi kisemeki ezaka kala wana mwasi azogumba mama mo bandako te ya mkwana na yoki abi bana basi bazaki bagumba melaka basemeki boye bakenda wapi bato ya répondre mama bakufa bazaka sute lelo yo eza mokili échanger balobi te que moi ça la impoli envers babokilo non pas du tout bokilo za deuxième maman bokilo za moto ba respectaka ndengo lingaka mama olinga bokilo nengo respecta mama nengo respecter bokilo mais za babokilo mususu alongo la limite à traverser ligne rouge oisa makamo que na moi c'est à moi non akwani ko pesa ba réponse fa ki apesa yote pona yo moko comme na place wana basemeki ya lelo boyebi bien que mokila lelo mo sekenda musala mbala kenda musala mo sa luka mobala luka mokila lelo mo sa zela suti mobala somele lamba te mo sa misombelaka mobala komaka ba cadeau mais na vie komaka mo sa misombeli elamba la ye atika belo na milaye asali boye bongo yosko ya kotusa mutanengo la pourquoi yo tout ça mutanengo so vana ndako bato faza discipline
Tant qu'on va dans il faut la discipline. Pour ndako na ndako eza na ba condition nango. Il faut la discipline na ndako ba tout ce qu'on vend. Il faut se soumettre. Tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Il faut se soumettre. Il faut avoir des limites. Moi ça y a na libala pour ya kabola famille. Et ça bon côté. Ba comportement moi ça libala kutaka ya ngonde tindaka esikoyo akoma pe bizaleli mabe. Parce que ceux qui bobali moi ça continue na kati ya famille. Bozo vanda na ye. Boyambi na bino ye bo vanda bien. Moi ça ko ina bino ta. Ko ina mbanda liboso ya vie ya moi ça libala. Mbanda ya liboso ya vie moi ça ezakande ba semeki. Ba semeki ba basi ba ngonde ba mbanda ya liboso na libala ya moto. Ba semeki. Bazarana, molimo contrôle. Ko contrôler karaboy. Na place ko contrôler, ta so contrôler. Na place éternité. Yozo vana nanda kwa batu. O pesa ya no rapport. Oh, wala mambota ngakala moyen âge. Le loteur 2024. Et puis la poto. Non. Non. Mobali, zala mobali soko moninde kono. Bah c'est bien que va commencer le langage mon kaka biso te kola bien te kola ensemble te kola na bolingo moi c'est na kokabola binote comportement na bino moko mabe ndio sala kibo s'éloigner na moi si ande kona bino pona ba comportement ya mabe ya ngonde tinaka moi si tango ya libala sikalinga ba seme ki aza bien na ni ba seme ki nanga oza bien na ba seme ceux qui ba seme ki ba komo pesa ba comportement mo boy makamo mona komi ko bendana on peut la savoir caractère. Comme batenga awe olekate nga boye bosimba te et puis boye ba ke yalo on la blama bossa ya moi si mais alors on blama bossa la binote boye bi faiblesse moi ezala kawana déjà ya Adana Eve ya ko kuma kaka oh moi c'est amonela na yete moi c'est amonela yete ka mobali ya maila comprendre que te sona kabona moi c'est pona bandeko na nga lobi pardon sona zumu sona kabona soka pona bandeko lobi sona zumu sona kabona pona bandeko soka ça réfléchir bon habiter na vanda kana mwasi nanga alebino kuna bozonyo ngama mutema pona nini mwasi mabe mwasi malamu ngo boke ndokoluka bokozwa ye wapi mwasi no sozaka mwasi malamu akomaka mwasi mabe ndenge boyambeli place obobaleli akomaka mwasi mabe selo ba comportement ya bino ba semeki na ye mwasi azaka mwasi malamu mwasi mote babalaka ye nekena ndako lipalo oyo me ba semeki oyo baoza binemi nanga te. Yabo mona ke mwasi nyoso alengela ba semeki angakaza bina ba semeki azo respecter ba semeki nde siko ba lekisaka tango ba lekisi mwasi atabi o nunga nani e busu na bango boni boyeko ale mwasi akomi pe manfu. Catherine abengo 3 fois sala obimana ndako andeko na yo Catherine oza ba camarade Catherine keno vana tapa ba camarade na yo mwasi ndeko na lobi azolia biloko ekita sute metalanga na azolia avocat. Tala avocat nde kita bien na fantana ni na mikate. Avocat kita kitoko. Na fantana ngai na mikate nanga. Très bien. Avocat lengi. Catherine. Yo ozola melaka ya na bino mikungu. Na misili mais luka mobali olambele mikungu na misili tika wana za bato na buta kota na chambre na mwasi na yo tika na chambre muso olale baba ka bango mbale lisolo oyo mnze mwana ezala esika motema ebetaka ay bande ni ko efanjo tatane na poser moto na nga esika motema ebetaka nzi mwana mande na bosani ya oyebi nze mwana te yo toyebi na yango te na poser motema na esika motema ebetaka eza nde na bosani kaka ntuka na bosani na ngai nze mongo ekimi na bosani bon Catherine yeba ki na butu ya tango kila na chambre azaka moto na ache na tolo ya semeki na motema semeki yazi akamati ache moto na na motema ya semeki eska motema semeki ezo sani ezo beta eska ya yada bina sani ne ache ka mutu Catherine wa mwasi
Catherine wa mwasi. Luka mobali no lambela ke ba mi sili. Luka mobali no lambela ke ba mi kungu. Luka mobali no lambela ke ngai wana o bakausa wana so bakausi. Ba luka mobali oya yo. Ndeko no mobali akotikala koma mobali na yo te. Ya ba musu ba sala ba inceste, baboti, yana leki baboti kuzo ale baboti nini? Pona mona inceste. Bana musu mona kana o ba bi mama be inceste. Catherine zo oyo yo mobali. Tika mwana mwasa bato amela fanta, ali avocat, ali na mikate. Ekite na kimia zo santé. Abi mama ni to sona ke musala na bi sona zo ngana ndo na sika Catherine moteme baby. Sona sika Catherine moteme baby. Yoro ngana bisa bino bandeko tango zo vana ndako bato za na discipline, za na respecter ndako ya mutu. Tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi. La maison de ton frère ce n'est pas ta maison. Les anda kuna yote. Ezaya yote. Okoko chaba loi kuna te. Catherine, luka ba camarade na yo, luka ba na classe na bino, luka ba to ata pa ba cousine ko kende te. Ata pa bande kono abasi Catherine ko kende te. Ah, kende ko vana na ba camarade. Ba camarade bo beba na bozo na ba camarade, kende ata pa ba camarade. Ou bien suki mo ete. Luka ta mobali moko kende ko talibala, tika mo sande kona yo, na mobali na eba vanda kimia, ndenge baze ko vanda na kimia Catherine, aussi se ba to kimia na kati ndako na bon Catherine. Catherine na bi passe za muta ki ko sala musala. Mo sala mkina tongo, mutala mkina 4 aki musala, awazo nga 16h. Mutake musala, azungi 20h. Aye lisusu na kuta su Catherine lisusu, obstacle na kati ndako Catherine. Ngala lobi so za amateur ko yoka babela mona wa muto mufa wa teleja. Catherine soko yoka te. Kala mingi to zo porte. Tawa ba ko cho libanda o mama ni tolo bakite Catherine. Katerina ngayo na lobi. Katerina tango ko cho libanda. Ah, na ko sala ka bwe. Katerina tango ko cho libanda na ko sala ka bwe. Ah, biso na ya to kana tout pona moi c'est le vunu. Ce n'est pas comme ça. Il faut que tu aies un comportement mususu. Mutu soko ko lipa changer. Comment appelle ba comportement mususu? Et surtout si on peut mutu ko na moi si to ko na mobali, ba changement ezanga kate. Mais za te bi boya kana makama mabe boko makaka kabola bisana bande ko kabola bisana ndeko na biso ba kabola ngala bango bino na bande ko na bino te. Eza ki mutu soko ko li a seli Biblia. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tous les deux deviendront une même chair en élection. Daga. Tango ya ko tia muto ambete sika moteme beta Catherine ozate. Voilà. Oh nyonso eza pona basemeki nyonso. Bo chaka basi ya bande kona bino mutu pasi. Eza pona bino. Oh bo chaka basi ya bande kona bino mutu pasi. Moi ça lobi maman, c'est chez moi. Mais na ko la Catherine vérité te na bombi ka pona pesa mbali nanga. Valeur. Bible lobi malamu ndako ezangi musuni mezana kimia ke ndako etonda musuni ezanga kimia tala avocat na mikate tala posa mama nitu en tout cas na awa liputa soki sengle na kolata moye leki sengle na kana ngapi mama pasteur te noka sangana mama pasteur na évangéliste mama pasteur pe na soye balata sengle Nikate kaka. Nani? Nikate kaka. Olivier c'est mon fils. Nikate na avocat. Tala posa maman. Tala posa. Apani. Pona kimia. Eza ya motema. Nikate kaka. Tala posa moto. Tala posa. Nikate kaka na avocat. Pona nini? J'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la joie. Voilà pourquoi. Nikate. Na avocat et ça nini et puis ça m'a posé qui te connaît pas ça me takanda ko tala ngate po se pelo ngate o onda siliki oda mtakanda voilà so kana mboka ko mbo jone ba bai acha sa to ya ka abu